La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour à tous, mbote bandeko bolandara biso, mbote na batu nyonso o bolingara Xile Botelwa TV, mbote na batu o bolandara biso, mbote na ba obo emaka, tope ba obo commentaka, na ba obo partageaka, vraiment ba analyse na biso. En tout cas, l'autre est kolobela likamba concert ya Yangia matomoni we ranso na beti concert na ye na matadi, alors yango vraiment toye kolobela awa na Xile Botelwa TV. Et ana batebele balobaki ke Yangia masila kande balobaka bango baloba Yangia masila e. Donc asila te ake mobembo kande ye moko ayemba asila te ake mobembo. Tokolobela likamba concert ya we ranson tokolobela yango vraiment pour esengeli to lobela yango. Donc concert ebetami esengi to ya koloba yango bomoni Xile Botelwa TV ayepe liboso na bino pona kolobela likamba yango. La pesi mbote na bandeko bolandaka biso, mbote na bandeko bolingaka biso, mbote na ba obo partageaka surtout be émission na biso, boze belé o bolingaka Xile Botelwa TV, boze belé makasi obo partageaka biso, boza vraiment belé o botiaka ba commentaire na bino pe ya malamu. Alors na pesi bino mbote esika nyonso bozali, nzamba lola a batela bino. Ndeko nanga soki eza mbala no ya liboso okoti na Xile Botelwa TV, vraiment o s'abonner, o commenter, o liker, o partager. Ah, tolobaka toujours likambo moko tango koti en tout cas ndeko na kobosa na te s'abonner. Ah, penza ba abonnement na bino déjà ka priorité na biso, donc tolingaka vraiment ba abonnement na bino, tolingaka ba partage na bino po yango nde sala biso tozala. Donc yango nde sala force na biso nga benga bino ba roi na ngapo soki bino te moye pe to ya koloba liboso na bino ezate. Yango bobo na benga bino vraiment ba roi na nga. Alors partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Tindela baninga lien nzamba lola ako pambola yo. Avant to kota na émission na biso, avant to la to bandana nuko kolobela likambango ko banda ko développer likambango ko banda penza kolobela likambango o eza ya papa na biso uwe ranson Yangia de la forêt na ko préférer na tela bino na nu vidéo moko ya mukie totala ndenge concert wana leki après to ya siko kolobela likambango po bato balobi ke Yangia masila. Bato ba critique we ranson balobi que non il est déjà si là oh vieux déjà si là mais non c'est le binuka moi extrême qui est il y a concert total en tout cas félicitations à papa na biso we ranson ya Yangia de la forêt tolanda yo oh koti en tout cas ko hésiter te à s'abonner sur les ambano liboso bienvenue chez Xile Botelwa TV tango zo s'abonner ko bosa na te cliquer na cloche ya notification et ko sunga yo prochainement tant que tu as analyse na biso au monde na biso directement ici kanyo sokozala okozwa mbala moko notification na yo yango tolobaka cliquez sur la cloche des notifications. Alors bande konanga wala na otela bino vidéo ya Yangia mato e mebo matsa ba j'aime quand des ala mata na j'aime donc matisela biso ba j'aime tielanga ba j'aime bien et aux amalamu tolanda pena vraiment to yeka kana likambu ya wera Yangia de la forêt surtout mingi tozuka partir à concert bando nanga pourquoi to na likambango
toye nango po dernièrement to yoka makambo moko ebimaki na internet bato balobaki beaucoup bato balobaki ebele bato balobaki beaucoup bato balobaki penza pona Weranson balobi ke Weranson a négligé musala balobi ke Weranson a négligé ba concert balobi ke Weranson a betaka lisusu te balobi ke Weranson a négligé musala yango pena bomoni to ye pena na likambo ngo to ya kolobela likambo ngo Weranson ndenga zawana atal lelo Weralobi ke asala inane a répétera te mais boyoka ke mukolo Weranson a ko lancer concert bomona tala batu bozala wana bomona concert wana ezana batu ebele donc lelo yange masoka lobi ke apema tapona ata inane ata 2 ans soka lobi ke apema bomona concert na ye e ozala toujours na batu ebele po nini ba Weranson ba icône au moins lelo to ko comparer ba mission bo bimasika na Weranson te ba wera ba icône na mboka donc to ta musique to mona directement ba wera to mona directement ba Kofi to mona directement ba Papa Wemba que son âme repose en paix to mona directement ba Jibem Piana donc to mona directement ba Emenea to mona directement ba Dilu système que son âme repose en paix. Daba Weranson ba tout monde ba sala combo wera mutu moko na domaine la musique donc to ko yo critiquer te na domaine la musique to ko critiquer tout le monde to critiquer mais to bossa na raté wera aza leader bomoni Bercy o wera sali na Matadi bomoni Bercy o wera sali na Matadi na bisibino et na bato belé bandima qui même pas que Weranson a kosa la Bercy modèle wana Bercy modèle wana bandeko nanga bato ebele bandima ki amote que lelo Weranson a ko tondisa Matadi bongo que lelo Weranson a kosa la Bercy o ya sali na Matadi siko bato boloba ke yangia masila bomonte ke bokosa kana bino bato boyela ka biso ke yangia masila e yangia mazala ka lisute e yangia mabeta ka lisuba concert Wera kosa la 2 ans 3 ans beta te mais soit beti concert moko akangi masolo wana to bosa nyango to wana penza toyeba ke loko wana da baba leader moko o to ko comparer bango na likambu moko te lelo bato oloba bato balinga la zamba te bato balinga Weranson te nde ba oloba ba critiquer bato ba critiquer asali plein mabeti malonga te asali plein mayembi malonga te wera ata dia beta nzembo moko ata dia beta ka nzembo moko mibale na concert ekanga po ani batu balinga ye bongo abimisa batu ebele la zamba wana Weranson omona wana abimisa batu ebele kana la zamba ne sisa bakenda place bakenda sa ba répétition na bango. Alors bato loko bangia wera bato mo auto ko critiquer te bomoni bino moko tolobaki ebele bato ba critiquer ebele bato balobaki ebele bato ba critiquer vraiment ba critiquer bato ko critiquer ba critiquer ebele bato balobaki ebele mais bino mo bomoni ka concert moko ekangi mais yana bato balobaki ke abeta kalisu ba concert te e asila ayebi ke so abeti concert batu ba okendete abeta ka suba concert te po ayebi ke batu ba okendete mais concert moko kaka o yangia mabeti bo sentir Matadi tombe ana polémique mona na réseaux sociaux batu balobi ke Weranson dazana ata le dia tsa stade ko kata ko kata stade te ya Weranson soka teka programme stade na yebise bino ba shege tu ya wenzi ba okota batu tu ba okota eza ba shege ya wenzi eza ba phase batu tu bomona ba catégorie ya batu ya ndenge na ndenge nani abina nzemba wera te nani ayoka muziki ya wera te nani ayoka te mutu nyonso ayoka mais lelo ezate ke po ba musicien ebele babimi po bana miki ebele baye bajeune ebele baye nde yango tokobosa na ba légende na mboka na biso tokobosa na bango te kande ezalaka baotika pe tan atiki pe mwa atikeli po mwa bana miki etan kande ezalaka atikeli pe bango pe tan barenie mais boyebaka eloko wana tokoki jamais kobosa na baikone na mboka na biso tokobosa na bango te
ata lelo tomona ba fere bazali ba fali bazali tomona fali pou bazali tomona fere gola za me ba icône lokwa ba Weranson tokobosa na bango te. Donc batu lokwa bangia makande toloba ba batu moko oyo ata lelo soki ndenge ni tokobosa na bango te. Donc tokoya ko lekanela ka bango te. Ka briske maka beto yo to bando lekanela ye oyangia masila o boyo bo biomo botu mona concert matadi batu banzima kite. Ata lelo nde batu boya na ba critique batu boya critiquer oui bien sûr batu ba critiquer na bango kaka mutu tu Moïse mbi ekuta beta concert na stade de Martyrs to mona biso so stade ndenge tonda mais na bato ba critiquer concert wana Moïse mbi ya beti stade de Martyrs biso nyoso to moni stade wana ndenge leki to moni batu o bazaki wana mais na bato ba critiquer kikaka donc lelo ata mutu kongola critiquer ne ka congolais Congolais jamais ndime likamba muto andima penake muto asali bien andima penake te o penza abeti yango de Congola ndima raté Congola critique raneka donc critique salema pona ba congolais Congola critique raneka to moni concert a Weranson ndenge le mais lelo na okamwa nde batu ba critiquer na ba commentaire lelo na okamwa nde batu ba critiquer partout na okamwa elekelanga elekelanga komona batu ba critiquer na ba commentaire batu bazo critiquer muta beti concert a makasi bongo Weranson a beti concert a makasi concert wa atondisi batu o matadi ebukani atondisi batu matadi tombe matadi ebukani mais na okamwa lelo batu nde bazoloba na okamwa lelo ndenge batu ba critiquer comme Congolais mesana na eka ko critiquer comme Congolais mesana na eka koloba talikamba olobeza te mais Congolais na mayele na ye a mesana ka koloba Congolais lukaka mone lo mobu ya mabe ata likambo na yo sali omona ngo mabe te mais yeba ke Congolais lukaka ko mone lo ka mabe lelo poto féliciter papa na biso Weranson yangi amalila forêt esenga nini esengelo rote mais comme Congolais za la mabe alingaka ko critiquer batu mais a mutu moto féliciter to yepena to lobi félicitations papa na biso a mutu mo pena to yele lo to lobi félicitations yangi amalila forêt po o sali lo mobwe o batu banzima kite o to ko ba félicitations yangi amalila forêt po o buki o tondisi plein na ebisi bino kande bo mona ba image na timu pandi donc eza vraiment donc ezaki vraiment plein mais batamite mama be boyo finga ngalo ba toujours so kumisa fali omoni koto faire asale lo mo bo sepel na ngoto na place oyaka kokoma ofinga oleki ena ngo normal yala na ngo normal so moni ke non ngana kumisa na nga fere fali atie lo mo bo ofinga te leka na yo okumisa ka jibe wera tie koto comme olinga wera te leka Koyo finga te mais Congolais comme makila na biso déjà ba Congolais et mesana na rando makila Congolais et na rando na kati yo bomoni Congolais otika ka rando lelo te Congolais otika ka rando lelo te pourquoi makila Congolais et na rando na kati donc Congolais mesana na rando na makila na ye Congolais mesana na rando na makila donc ataye swakiti ata lelo nzamba ye Congolais otika rando te po Congolais mesana rando yambo moni ezala toujours ata muta sali na eloka bien ata eloko wana yo moni peneke non muto penza abeti yango kitoko mais tanka yo ya comme NDG eza motema mabe DG eza na kati ata moninga sa eloka kitoko moyo mona ngo kitoko eza te o mona ngo kitoko te pourquoi po yo o sepela daya na ngote yo moko mikotisa daya bazuwa mona mutema na yo mo sepela na ngo ezate me yangi ya mabeti concert o biso so to moni ke a forcete to mona pesika mote basala ba campagne ke o concert a matadi o baleka parti par là to moni te ke basala ba campagne makasi to moni te basala ba pub moko boya makasi pona ko sensibiliser batu to moni yango te mais bo moni nde matadi ebukani bo moni nde matadi tombe matadi tombe bien so bo moni yango en tout cas batu tu balinga yangi ama meko partager linga vidéo oyo eza malamu ngalinga toujours kolobela bolamu abatu na linga te kolobela mingi ba mabe to loba mingi bolamu eza malamu tango moni pena mutasale lo mo be ya bien
o pene sengo félicité otali pene ozongi sibolobi o ezali kamba o félicité donc to félicita biloko mosusu yo pene omoni na eloko mo boye te o pene eza bien tika na félicité o félicité elongolo eloko te échange oki yo te elongolo mpe eloko na nzoto te elongolo eloko na nzoto te félicité ka moninga eza na ka simple félicitation eza ka simple félicitation eko changer yo te eko boma te ebomaka te mais lelo tokamwa bandeko na biso tokamwa bakongole ebele boza wana kaka mpona ofingaka bato boza wana kaka mpona obakisaka bobakisaki motema mabe lelo so babino bazwa yo batia oke ebeta concert nde oyo ranson abetaki mosu okangisa ta 10 personnes te mosu okangisa ta 10 personnes te bandeko bapartage lenga s'il vous plaît partage lenga na Facebook partage lenga na WhatsApp partage lenga na Messenger soko tielinga ta lia o na stati e osa malabu mingi donc totika motema mabe concert a muntu tomoni pena ke concert eleki kitoko mututu amoni pena ke concert oyo eleki kitoko batu bakoti ebele batu basepeli malgré boloba ko wera nsa na musicien ba fazer o wera nsa na musicien malgré boloba ngo mais il y a un bateau ba yebi musique ya wera il y a un bateau ba yoka ba tsalito ina bango pona yoka ti lelo ba yoka ka musique ya wera il y a un bateau ba yebi musique ya wera très bien ba yebi yango très bien ndenge leka ba tembele ba yebi yango donc muto ayebi wera ataso boye bo finga wera au sekanaye po ayebi musique ndekenda donc to tsa motema malamu muninga beti loko asali bien bo féliciter et ana ngoma bete atoza no muto akofi atoza no muto ya papa chéri ya jibe piana mais tant moni muto beti et lo mo bo esali bien o féliciter et ozape malamu mingi lelo to sepeli kaka la mingi te na ucholoba mais wera nso na oyoka na lisute ba concert to mona te kaka kala mingi te na ute ko mituna ngamoko na bande ko se poser ba question na ngamoko mais lo na sepeli ko mona wera nso na beti boy ba tupe ba tondi na sepeli to sepeli bongo nde to linga to zawana te kapoto ya kana ba critique moko ezanga tina eza kitoko te to zawana te poto ya kaka ko tsaka ka séparation na ba mission na biso tina ba théâtre na biso to ko tsa séparation biso moko po to zaka asala ki boy bimi kitoko te e asala ki boy le kilelo to moni si la kena na fête ya domaze mais to moni batunde ba ndikolo bino kolo ba kenda ba fête te siko yeo esali nini esika kongola linga muninga congolais te esika to yako luka ba polémique moko inutile en tout cas botika weranson abeti concert o biso sotomoni abeti concert o batu ba sepeli batu bazalaki na concert vraiment ba jupar na bango ba sepeli makasi bongo nde to linga en tout cas merci de la forêt. Félicitations na concert na yo nzamba lola apambola on nzamba za lokumu concert eleki na on kitoko batu nyonso bazalaki wana ba sepelaki merci na ba yangai ba obolinga irsi botela TV ba o ngana tsaka na motema ope bino botanga na motema na bino en tout cas merci mingi na ndenge bo soutenir ka scène na biso ekende liboso merci mingi na ba o vraiment bokomela biso ba o bobenga biso ba o bo partager ba émission na biso merci beaucoup nzamba lola apambola bino ngana ba toujours soko za muta sika tango trouver chaîne na biso ndeko nanga ko hésiter te ya ko s'abonner donc ko hésiter te ya ko s'abonner tango s'abonner ko bosana te cliquer na cloche à notification pour que prochainement tango penza tozotia ba émission na biso e ko komela yo directement esika nyonso ozala yo to lobara toujours tango s'abonner ko bosana te cliquez cloche ya notification soko lingaka musique ya mboka na biso soko lingaka weranson de la forêt tikelanga commentaire à bien et aux malamu donc commentelenga maloba malamu tika maloba malamu moi comme félicitations kuna et aux ala vraiment malamu mingi ngana bino tokutani à la prochaine occasion ce qui est smasia à zongite bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable. Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeta.